Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese, na Congo Tek Tek Mama, Yasiba Mutombo. Bandeko balandi ya Congo Tek Tek TV na pesi bino mbote bipa inyos bozwami bozwa mbote euti na cœur sensible na bosani pete kopesa mon boss si mutombo mbote bele papa zwa mbote euti na cœur sensible elongo na libota na mobimba na pesi George Junga mbote bele on était la kema fumbe mutete la azala jamais muumbu pe akotika la kozala jamais moumpu wana na poti susu mbangu kopesa Mirai Momeni mbote bele na Italie mwasi moko na tango talie okumisi nzambe engambe a mwasi vraiment pesa ka nzambe lokumpo nzamba kelo kitoko balandi ya Congo Tek Tek TV cœur sensible lelo aye liboso na bino tangu nyonso bomona ka cœur sensible aye liboso na bino eza penza aye koloba pona tina ya communauté na ye likambo yango nini oyo cœur sensible aye na poko lelo liboso ya télévision likambo na ye nango liboso ya télévision balandi ya Congo Tek Tek TV ezali likambo ya comportement ya ba congolais vis-à-vis na ndenge tokendaka matanga te ya bandeko oyo ya ndeko akufi na Afrique babengi biso mais matanga oyo eza na poto ebembezali sur place nde yango penza cœur sensible ayeko lobela na poko alelo bino moko bokomona ete ba émission mususu na lobaka mpe lolenge mususu mais oyo ezali makambo matanga na faire na comprendre ba congolais to ke na penza malembe molo po congolais vraiment soki olingi oteya ye oloba na ye alingaka penza ko ganga te c'est sûr boko comprendre balandi ya Congo Tek Tek TV na tangu ndeko akufi soti famille moko bazwi matanga ndeko oyo akufeli na yete ye azomona ete makambo wana ekwelaka kaka kuna makambo wana bango nde nzoka makambo ya matanga ezali lokola mbila etelaka nzete moko te soki mbila eteli na nzete oyo ane oyo tokolanda ekezala nzete ya mbila wana mususu nini tozomona na bamatanga matanga oyo nalobeli donc tata moko yo yebi na quartier na bino mama moko yo yebi akufi soit famille moko bakufeli mwana nini ezokutama bandeko makambo ezokutama ya salite ya bosoto mutu mususu akoya akouta ndako na ye ake penza matanga mais ake na comportement ya mutu matanga te ake matanga d'abord alati yoshi ya mamoto akamati kitambala soki ya lolenge nini ya Chanel atie akamati plante ya naturel atondisi na mutu basili elie misu munoko nyonso atie rouge wana mutu azokende matanga balandi ya Congo Tek Tek TV tolobi teke na matanga okama tolata bilamba ya noir omitie na mawa soki mpe ndenge nini mais eza na attitude moko esengeli tozala nango na matanga ntango yo ozokende matanga ya ndeko akufi oyo oyebi soit oyebi famille wana matanga mpe ezalaka na invitation moko te zala na attitude moko boye po un jour likambo ezwi ndeko oyo akufeli papa na poto
oya kufeli mwana na poto un jour elakaka nango te ekeya epa na yo bomonaka bandeko soki moto alinga balisa mwana na année na mois na date na jour na heure eyebanaka mais liwa eyebanaka te bandeko ezosala pasi mutu mosusu ake matanga akende bilobaloba ake bilobaloba azwa likambo ya Anne mabe azwa likambo ya Fulani mabe azwa likambo ya Andre ya Jean mabe akendeli nde bilobaloba mutu ake matanga corps elali kuna ye akoti na cuisine pa ba mama bazobongisa biloko ake koluka soki Jacques Daniel ezali po amela mon Dieu biloko ezo salama na poto eza penza na dignité ya bato te tango yo ozo sala biloko ndenge wana okomona oza tata mobimba ya ba 48 ans 50 et quelques 60 ans mais ozo sala biloko moko ya ba jeune garçon ya ba 19 ans oyo tata mobimba mama mobimba okoko pekisa mwana oya moke wana azo sala désordre na matanga mais comment loko ekoma tata mobimba mama mobimba aye ko surveiller matanga ya bato akokamata lisolo moko songolo epa ya kobetela ngo kaka na matanga aye matanga epai oyo ya kotala basi ya sima minene abandi kolula wana corps elali kuna famille ya bato famille oyo bakufeli ndeko bazolela mai na misu famille oyo ekufeli mwana na bango tata na bango baza na mawa ye kuna azomela Jacques Daniel tala biloko ezosalama na mokili ndeko oyo akotaki na cuisine wana akendaki kosenga bamama Jacques Daniel ameli ekomisi esprit lokola bandeko bazomela zododo yesko zododo siko ya propre alabandi siko bilobaloba oyo eza ba faux cercueil oyo donc makambo epesanga méchant na komata mongongo te mutu komona bandi kocritiquer cercueil keza cercueil ya social cercueil wana na omona bandi koexpliquer on dirait peut-être kedaki démarche ebembe wana abandi biloko ya boyeso bino boko comprendre te eza biloko moko na ntango bakendaki démarche na social ezalaka soki cercueil ezali 5000 bango boye bakutamaki na eloko te oyo eza biloko moko ya basocial ecercueil ya boye fo eza ba 900 ba 1200 eza mpena kitoko te esopi famille oyo bakuni ndeko na mwa malamu te yo okendeli kolendisa bandeko oyo bakufeli mutu ou bien okendeli makambo ya cercueil yo mutu ozotala ngai yo mutu ozali mama ntsongo papa ntsongo yo mutu oke kokritike ebembe ya bato bakundi na cercueil ya social est-ce que eza mpenza na importance eza na importance te bakoki kokunda mutu wana na cercueil ya 25 000 euros na mutu oyo akundami na cercueil ya 600 euros bauti kozwa na social nyonso wana dans l'ensemble ekezala nango bisengo ya bankusu ce n'est pas la peine yo osomba lisolo yango nde toza ana poto nalobaka likambo mete fois toyaka mboka toza midingi ya pondu midingi ya pondu teyo kokutana na kati ya liboka batie biso na nzungu batie ba Thomson tututu mafuta balambi nde tolie ndenge tosangana ana poto me okomona bandeko balingi kokota na bavie ya bato epai esengeli akota te ye akoti
ngandi na zaboy na kufelaka ndeko moko azalaki cher mpo na ngai na niveau ya France nalingi sukutu kozongisa makambo na mutu na ngai te ndeko na ngai wana ayaka poto mwana mokie ayaka akomelaka na vili wana akolelaki na vili wana tangu akufi azalaki ndeko moko balelaka ye mpenza na honneur makambo nyonso elekanaki malamu me nini elekaka balandi ya Congo Tchak TV tangu basali bacotisation ndenge ezalaka mutu azokoma bandeko na ngai oyo basimbaka bapapier na babiki tangu par exemple cœur sensible apesi 50 euros ye akomi cœur sensible apesi 30 tangu bakomi ete George Djunga apesi 100 euros akomi na ye George Djunga malamu mais atie 60 euros kaka ndenge wana tangu batie mama Anne Marie Mbanza apesi 150 ndeko wana babandaki azaki na kaye akomi par exemple 100 wana penza bandeko oyo ya famille te bandeko oyo ya quartier soi-disant bana ya ngiringiri elekaka penza ndenge wana tala biloko esalamaka na poto biloko moko okoki koimagine te eza biloko moko mpe okoki kopense na yango te donc mbongo ya bato ezopesama mutu apesi 50 akomi 30 mais akomi ne kombo oyo apesi 100 ye adimine 70 oyo apesi 70 ye akomi 40 oyo nyonso ya likolo na poshe ya ndeko wana vraiment ataku tozali mpenza mbwa mutu aboti yo libata ye kobokola yo biloko ya ndenge wana mpo osala yango mpenza fo ozala mutu o mutu eza te mbongo oyo ozobomba ndenge wana ezali mbongo ya matanga ya bato mutu yango mpe oyo akufi aza kutu ata kutu aza membre ya famille na yo okoki kosala biloko ya ndenge wana te tozongi susu na niveau ya critique tangu ndeko wana akosisa kokritike Sergei soit alobi ke bazwi yango na social soit amoni ete Sergei wana basombi abandi kopesa prix oyo ye Sergei oyo fo ezala 1500 suka eske yo ozali menuisier mutu osalaka baserkei bayaki kosomba epana yo mpo oyeba baprix ou bien quoi eza biloko moko ezosama na niveau ya poto ezosala mpenza malamu mingi te kaka ndenge nalobaki na ebandeli mutu esengeli ntango yo ozoya matanga mpo ntango toyaka matanga okomona ndeko olingi okokende mosala otiki mosala edi wana mpe na boyi te na matanga bakongole bamonanaka soki likambo ya mutu ezali mpenza fo kolongola yango kongole amonanaka na matanga mais ntango tomonana na matanga ndenge nalobaki na ebandeli fo ozala na attitude ya mutu ya matanga ndeko mosusu aye ndenge nalobaki na ebandeli oyo alataki yoshi yamba moto aza na kati ya matanga me atie maboko na poshe azoningana na cimetière kameme bangungi bazalaka te azoningana koningana wana donki po kaka bato batire attention na ntango amoni bato bazotire attention mingi te ale ntango akomona ke kuna liboke moko ya bato batelemi mwa mingi yoshi yamba moto azalaka mpe na bizali ya kokoma kombo na mokongo
ale abaluksi siko mukongo côté aliboki ya bandeko wana okomona donc makambo ko azosala esengeli penza te okomona donc acha ni net awa alongola mabe akomika donc kopesa bato mboti na français bonjour comment ça va pour kaka yo otira attention que il y a quelqu'un eza biloko moko esalamaka te côté ya bandeko mama toboyi te nga mpe na kokosepela te nakende matanga suki banda bakangaki yango esali soki 40 jours eza mpenza bomesano ya bakongole te toboyi te mais ezala na lolenge moko boye lata elamba na yo normal mais ndeko mama mosusu azoya matanga biloko oyo bamama totiaka awa ya rouge atie yango akamati basile atie donc nayebi te bamama mosusu bazalaka na bizaeli akamati alati depan akamati liputa moko atie na lipeka nde yango kaka banda kosimba boye mpo manzaka emonana donc abanda kosala wana tokomi na kati ya libulu bazotia ndeko oyo akufi respect penza ebele na bawei nyonso mpo eza nzela ya biso nyonso ndeko wana bandi kobalusa miso payipayi ntango ekomaka moma ya kotia bafleur bandeko batiaka manzaka wana kokamata fleur tala ndenge azobwakela ngo na libulu mais eza biloko nini oyo tosala eza biloko moki esalamaka te ntango ndeko azobwaka fleur ozomwa mpenza donc lolendo moki ekutami kati na ye donc bakoki ye te wana siko kaka na kati ya lilita batata mosusu sans eza te yeba soki ndeko akufi par exemple na Bruxelles bato bautaka France, Italie, Hollande, Suisse, Allemagne bakuta makawana puisque eza likambo ya muwei ndeko mobali oyo omona misu pai okomona kati ya cimetière azotuna ndeko mwasi oyo uti mboka nini abandi kotia litoi wana nanu kutu bazipi mabele te ndeko batie kaka na kati ya libulu bandeko mosusu bazotia bafleur ye koto azosola na ndeko mwasi soki awuti wapi abandi kotia litoi vraiment biloko ezosalama na poto ata kutu soif yango ya kolinga basi vraiment okokozela te ntango tokotia muwei tokei na biso tokei na sali oyo mutu nyonso akendaka komela kuna badipanache neti ndeko oyo aliaka kwanga na likayabu awawa na Alimani oyo amelaka dipanache mpo libumwana na ndimi na ngai te ezalaka na panache mibale okokozela na sali te vraiment ezozala biloko moko ya malamu te wana bandeko na ngai lisolo oyo natikaki ya parking kuna na bosani te mutu ezosala nanu bandeko oyo baparkaki bamituka na bango ntango totikaka muwei tozozonga ndeko oyo nayebi te sorte ya mutuka na soki ezali Maserati ou bien ezali mutuka nini nga nayebi kombo nango te ai ahuti kuna bomona azoya mbangu mutuka eza nanu 5 metres kuna pa apelisi na telekomani tsak mais akomata na esiko te mpona nini e atira attention nani apelisi yango eza ya nani vraiment oh là là soki toyebaka mpenza ke biloko tosalaka na mokili eza mpenza na importance moko te towumei na mokili tozomona baexpérience ebele na mokili mutu akoki kozala na 20 ndaku 50 bavoiture même mokolo oyo akokende akozalaka na 1,80 m même mutu okomona pa
apelisi mutuka akeya koti na kata mutuka akepete aparkango place moko boye ebandi kutu kochana mbuteyage wana batu touti kotika ndeko na Lilita tozozonga po mutu na mutu akende kozwa epai oyo mutuka na esengelaki ye alongola ngo pena parking apusa ngo pemeli ya nzela ya batu po bamona peut-être jeep na ye si na tango mutaza na voiture moko ya bien tala biloko ezosama na poto mutu mususu akende kokundola sapato penza o ezake aluki bafeti babengisaka o te puisque oza na sale comportement okenda kobunda na basale ya batu soki mpe omeli eza na ndeko mo boye azaka na ntango ameli amisubeli mpe na bilamba yo basi babaya yo babengisa kosusu te sikoyo seli place oyo okenda kolakisela bilamba ezalaka na matanga ezozala biloko moko ya malamu te epuis bandeko oyo bazala na bizaeli wana bacotisation batiaka na bango te ntango bazosengaki na quartier papa kinganja akufi azalaki bien bafamille oyo baza couple fo kotia 40 euros na ntango moto aza moko 20 euros mbongo emonanaka te epuis bandeko basimbaka bakaye bandeko botira attention na likambo wana mingi te sensible azosinale makambo moko eza très important eza na bafamille na baquartier na baeglise bandeko bakongolaka bambongo mingi bango batiaka te tout d'abord na ntango moto akongoli mbongo tire mpenza attention banda kotala kombo moko kalikile mpe mbongo ya kongoli wana tala soki ya ye ezali batiaka te me bato ya ndenge wana mbamba ya kosakana te yango wana balandi nyonso oyo bozolanda cœur sensible fo koyeba ete nzoto oyo eza nango pamba. Oh Seigneur Jésus, nakanisi eloko moko boye esalinga pasi ebandaki mpenza kokutama na matoi na ngai moko ntango nazalaki na age ya 15 16 na bosanaka te okomona mpenza ndeko mobali wana alela yo fort me yo olingi ye te mpo oza mpe na mentalité ya makambo wana te alandaka yo partout rien mpo azwa cœur sensible na age ya 15 16 ans fo kotala nde nazalaki me mingi makambo ebandaki koyelanga babandaki koloba nanga mingi ke ozosala mpe fiere eloko ekepola nango ndenge kokanisa ngo kasi sikoyo bandeko fo toyeba ke nzoto oyo eza nango nzoto moko eza lokola fantaisie moko boye na ngonga moko ya mokie yango na ntango yo oke na matanga ya ndeko moko boye kotia na motu te ke bango kaka nde bakufelaka famille wana kaka nde moto ekufeli un jour ekezwa yo ntango moto akufeli mama na ye akufeli mobali na ye akufeli mwana eza babiloko moko eza cher baza bato moko baza cher na vie ya motu me yo kende na matanga kende kolendisa ndeko wana kende matanga kende kokonsole famille wana yo kei obandi kokritike matanga obandi kokritike bato bazolela te obandi kokritike kotala basuki ekanga malamu te est-ce que yango kendelaki vraiment ezosala pasi kaka na likambo ya critique eza na ndeko moko abelaki mpe makasi na change na ngai sujet te eza kaka na ndenge ya critique ntango abeli makasi akoti mpe na kati ya koma ezalaki la vie ou la mort ntango ndeko oyo akomi na pasi bandeko basi mosusu bake kotala mwasi ya ndeko oyo tato akomaki la vie ou la mort
yoka consolation bazo consoler mama wana. Ah ndeko mwasi ndeko tike na bana eza likambo yaka nzambe kaka sunga yo apeso makasi nzambe abatela yo wana mobali ya ndeko azana kati ya hôpital wana bandeko wana bayiko consoler ndeko mama ke awa yo tik docteur alobi te ke mobali wana akufi azana koma me yoka ba sorodiongo ya bandeko oyo banchor bankadia mpemba bayiko consoler ndeko mama oyo ke otika ina bana eza likambo yaka maise sopani ozala kaka malamu mena miniti oyo ndeko wana oyo bango bayaki kopesela consolation ya mutindo aboye aza envie à récupérer vie na ye aza en bonne santé bandeko soki ezalaki ngai na place na bino na lingi na changer vie oyo po eza biloko moko ya soni oyo bosalaki bomoni ndenge sopi bino bino boza bandoki minene soki mutu aza na koma elakisikaki akufi kende na ndako moninga lendisa ndeko lobaki papa ate aza na eta ya boye me nzambe akosunga me bino bokoki kokonsole ndeko mama oyo lolenge moko epesi susu baméchant me na miniti oyo ndeko bino bomona yika kokufa po bobeta maboko bosepela aza envie akomi kutu munene soko moni edonki okondima kutu te bomo ndenge sopi bino na wololi bino penza po bosa banchor yangwana balandi ya Congo Check TV Cœur Sensible tanga betaka likambo ya boye sake ezali penza makambo ezo sama na communauté nga penza na chite na ngai na komi na nga na suka na pesi bandeko nyonso oyo bakolanda video oyo penza mbote bele bisika nyonso ekezwilama yo ozwa penza mbote euti na Cœur Sensible bozala malamu ngai nalingaka bino mingi tozokabula kaka implice ngai naza malamu te koleka bino ntango ngai nazoloba nga moko mpe nazobenda implice ndenge mope kaka na bino tobongisa bizai na biso wana penza nzambe akopambola biso merci ciao inanyese na Congo Check mama yasima motombo